Ali maimona ye yo yo. Ali maimona mama. Ali maimona homme social. Ali maimona mwana nzambe. Ali maimona adola rebelle. Soyez le bienvenu. Ali maimona mwana nzambe. Mbongwe bele. Ali maimona homme social. Ali maimona mwana nzambe. Ali maimona homme social. Mavolo mavoka John Mabaya. Tous les plaisirs est pour moi de vous présenter cette émission. Bonjour, bonsoir, mesdames, demoiselles et messieurs. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Eh bien, c'est déjà moi, Betty Massengou, la présentatrice de votre émission Alma, une émission socio-culturelle, une émission qui est toujours présentée par moi, la vôtre, Betty Massengou. Je suis là vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir de vous présenter cette émission. Merci de m'avoir accepté dans vos maisons, de m'avoir reçu une fois de plus pour le compte de cette émission. Je vois déjà Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, salutations à vous, salutations à Jean Bilongo, les papas de Jean Smine, et salutations spéciale à mon PDG, le PDG Ali Maimona. Big salutations à vous, papa, parce que Yazara toujours derrière Ngai. On a bien un papa social au service du peuple pour les changements. La fondation Alma, papa Firemwana Kiakou, notre cordon de la fondation Alma, ainsi que ta femme, maman Nicole, na PC Bambo Tebele, madame, il y a papa Firemwana Kiakou. Voilà, je reçois madame Pauline, elle est Pauline Moussaou, elle est ambassadrice des albinos de la RDC. Voilà, donc nous allons parler plus. Il y a Moussala au mama Pauline Asalaka, Nakati, il y a Fondation Pauline Albinos. Oyo, to benga bango bandundu, parce que lelo bande kobosolanda biso boebi très bien que jadis bandundu basaki vraiment négligé, basaki vraiment maltraité nakati société. Alors aujourd'hui dans cette émission nous allons parler plus. Il y a maman Pauline Moussaou, Oazali ambassadrice, il y a albinos, il y a RDC. Voilà, je suis déjà avec mon invité, maman Pauline. Bonjour maman. Bonjour vraiment madame Betty. Maman, un mot, na bande bazolanda biso, na émission na biso Alma, où il est grand na CBS télévision, monde entier bazolanda yo, un mot na bango avant d'entrer dans le bain de notre émission, au ebisi bango nini. On a quoi qui n'a quoi ebisa balandinyo so bazali kolanda biso, na yambi mama Betty, o yazali na kati vraiment ya émission o ya ko changer vraiment mokili na kati ya makamba social. En tout cas, maman na pesio merci mingi nandenge oye kokutana na ngai ezali esika nazali kovanda nazali congolaise pe naza na kati ya mboka na ngai nde nakoki na kotalisa penza ke merci mingi nandenge oye kokutana na ngai. En tout cas, merci beaucoup, maman, surtout de nous avoir reçus chez vous et surtout d'avoir répondu à notre invitation par rapport à l'émission Nabiso à Lelo. Et Bandeko Bozolo Nabiso, émission Oyo, et ça juste au cas basé par rapport à Lelo, bon, on a image où ils ont défilé déjà Papa Dave Moubama, na Timothée Piana Serge, le Lenge ba albinos et Salamana Nouté, na Mboka Nabiso, 10 mariages, il y a ba albinos et Salamina Kati, il y a Fondation Pauline Albinos. Même monde entier aux Hollandais biso et salamate du jamais vu. Naibite maman. Commentaire ne koko za la nini par rapport il y a toi assista qui na mariage le lenge Pauline Albinos sur sa fondation bobali ici 10 mariages monde entier aux Hollandais biso. Naibite commentaire ne koko za la nini. Ya koloba mama Betty nakoki koloba commentaire était mais on nakoki ko pesa lokola sangu na balandi biso na ba o bazali koyoka makambo oyo ezali makambo oyo
Ali Maimona a monté a commenté cinéma te ezande likambo ya solo papa Ali akutanaki na ngai na ndenge peza ya koluka nani oyo akoki penza na kosungama na ngai na musala o na bandi depuis le 22 août 2015 musala ya kobatela penza ba mama ya bandundu pe na bana ya bandundu nazali mama oyo nazali vraiment kokamba penza association des femmes albinos de la RDC na kati ya koteya ba mama kotalisa penza bandeko na biso wana eteke eli ko le bateke tamba le biki ozali ndundu. Ça veut dire que okomi penza parti mususu o ezali ekelamu ya nzambe te ezali ko ba solo eteke ozali mwasi siko mwasi esengeli kotambola na kati aventure te parce que mwasi soki azali kotambola na kati penza ya bosolo te mboka ezali kokufa esengeli nde mwasi atambola na kati ya bosolo po mboka ekende liboso mboka nyonso tu oyo zomona etongami nde na mwasi mboka etongami penza nde bazaka baiteke mwasi azali koboma mboka te mwasi azali kotonga mboka mwasi azali koboma mboka za mwasi azana bosolo te nde yango ngai nakendeki penza komekulusi ya kosanga na ba mama pe ko banda kotalisa bango na yebisaki bango boye teke nga mutu nazali kokumba bino nazali mwasi ya libala bosolo pona mwasi kozwa personnalité na ye ebongi kozala na kati ya libala surtout pona biso ba mama congolaise mama pona kosala likambo na kati ya mboka esengeli ozala ndakisa ndakisa ya mama esengeli kozala peza mwasi ya songolo po eteke no valeur na yo ya mama ezala nde yango nakendeki penza na kosala penza milulu wana na kotalisa penza mboka na biso eteke meme ntango tozali koloba eteke horizon 2030 femme 50-50 elingi koloba teke eponi femme mutani femme mwindu to mwasi ya lolenge kanite te ozala pikme ozala ndundu ozala mwindu ozala modeli nini yo ozali lolenge yo ozali oza mwasi nde yango omonaki kosala mapeza ya mabala ya 10 couple ya femme albinos na banzi okomitungisa mabeti okotuna ngake mama Pauline mais kasi na kati ya mariage tomoni kaka basi pourquoi tomoni mibali te et pourtant pe mibali ya bandundu pe bazali pe oba bali awa na Congo o pe bavandi pe na basi bambula pe ebele mais totelemisaki nanu ba mama parce que ezali misala ya ba mama que c'est pourquoi omonaki totelemisi nanu ba mama zomi pona ke note ba mama bakoka peza na kozo peza ba papa na bosolo eza mariage ebandai kaka mukolo wana te ezali mabala ya kala na landelaki yango na conseillaki bango na visitaki bango na mimaki bango na nzela ya malongi accompagnement na pasteur ya église esika kenda bakenda kosala libala pasteur oyo prophète John Mpinda. C'est parti avec la rubrique avec Betty et nous allons nous retrouver juste après pour la suite de cette émission. Maintenant, nous allons commencer. Elingi Koloba, Tozali Kobanda, Sasa Ipi. Tout de suite, Pindieu. Alléluia. Acclamez un peu pour les mariés. Pérou Jazali Wapi. Alors les couples vont mettre moko, va commettre la bisoana, bakobima, bakota naba, naloba, bakokota na perpète. Qu'est-ce que tu dis? Perpète. Poekende noki. Moi mouke awa. Parce que boyebi, toute chose commence par la prière et par Dieu. Nous devons honorer Dieu
et lui donner la première place. Alors couple na biso kaka ba couple na lobby bango ba kokota la ba voiture na bango ba perpète mino bobenga kango ketch bazo koma awa na sima ya ndako juste pona losambo muke pendant que apa beko na tuburudisha ndio ya tuko fasi ya mai couple libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdi nozala gentil jamais ça la poli na umela on te dati pour tu sais pas pour la mugo kwa langage mugo ko ya teke hey yope ye ninyango mwali kofi ko ye ko za pe mwali langage mugo langila ezate sano kusana ni boso adabina mo sina yo pa oya yo ya motema eza mususu te ye pena ba changelo yete Zaye papa parce que aïe sika pona na ko ya solo bon la kisa biso kasio olingi mama Angèle kasi sala biso mo vocal moko mo a cappella moko to ndi mapena ke yo olingi mama Angèle solo papa o sala sala ka sa cappella moko motema na ngai e bonga cappella ko sa kabongo a cappella ko se beta ko bien bisou na opese mo bipwe mais akasi mo na cappella bandela te para fo ya que yo por aquí personne ne sépare ce couple. Au nom de Jésus, que ce couple soit béni pour toujours. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Amen. Moutei pasteur paya le banzambe bala o lo na lokota baki na lubuku na yo za oida akamba ko swa na zeli ko libana libera ko nzambe ato. Amen. Si lui Zamba témoigner à Jésus. Maman yo pe banda nazokotsa sheri na ngai baki oyo kino liwanza mba kabola biso Zamba kabola bango Zamba kabola biso kabola bango Nazareth, roi du monde, créateur de cieux et de la terre, je bénis ce couple, que personne ne sépare ce couple, que ce couple soit béni. Au nom de Jésus, je détruis tout celui qui détruira ce couple, qu'il soit béni. Évangéliste Avalilelo, évangéliste Amen. Papa Titi. Yo boni ka Bible mingi. We biti na moni yo yewa na makamwa libala kana zo kamwa. Poka na yebi oza sango. Siko yo koti makamwa susu ndenge ni. Komati makamwa baby. Papa sango. Yo na mona ko sango Papa John. Oro kusala kana yebo na kati pe mo makamwa yo. Siko yo afangia wazana ni nalo pona yo Papa Titi. Aza mon cœur. Mon cœur. Mon cœur à moi. Aza mon cœur à moi. Mon cœur à moi. Mon cœur à moi.
Je crois chaque jour, Maman Betty, je me à la télé qui est Bisso, Fondation Alma, Ali Maïmona. Nous sommes là pour les sociales. Nous avons contribué à l'œuvre sociale et tout qui paraté. Nous avons autre photos et surtout cette fois-ci nous sommes intéressés na bato baza ba frère na biso baza ba sœur na biso de lancer message na biso to lobi que les albinos baza ba hommes comme nous, ce sont pas des sous-hommes. Alors on a par rapport à l'objectif social, les PDG Ali Maïmona Azanango et Angwano Monique étant fondation Pauline Albinos, voilà ça qui appelle Nabango. Nous avons accepté d'être partenaires avec eux pour soutenir ceux qui sont nos frères, ceux qui sont des Congolais comme nous. Pour baza ba Congolais le roi biso ba kenda ape ko voter, ba sala ape ba makambo ba tangi sakape ba te akape. Nous avons des pasteurs, nous avons des professeurs, nous avons des intellectuels, des avocats et pourquoi pas aujourd'hui soutenir ceux qui vont vers se marier par rapport à l'objectif social. C'est un peu ça. Merci beaucoup. C'était là la rubrique avec Betty. Bomoni ba image et lobby. Na olie bisoto loba mais ba image ndé lobby. Bomoni bisika tozalaki ndenge mariage et les kaki même na carte église et puis na cérémonie ya fête comment et les kaki très bien. Mais maman Pauline en tout cas félicitations une fois de plus. To moni vraiment action modèle à boyer. Est-ce que maman ozalaki kaka yo moko na papa Ali Maïmona o asunga ki pour que action et les cas n'a pas condition à bien. Est-ce que financement mon là qui était à gouvernement et surtout il y a pour bilo il faut ministre nabiso ya gérer famille à s'appliquer na 4 mois financement et outaki na gouvernement Maman Betty ndenge yo moko outi ko sala ba recherche na yo na ndenge boye ko zwanga. Na banzi vraiment na pesibino merci mingi bozali vraiment équipe ya liboso vraiment ya komi s'intéresser na makambo oyo oyebi likambo ya ndundu na kati ya mboka na biso ezalo ko neti likambo ko ezoleka lokwa mopepe na mato ya bato ngana ko yebiso vérité que non en tout cas ezaki na lusungi ya mutu moko te tomi s'organisaki na ba femme albinos na ba mibali na bango ndenge na bote ko yebiso ke toza ba mama tozo sala misala bilamba omonaki ba robe ndenge bomoni bango balati wana ndenge omoni ba uti kolekisa image ndenge balati ndenge bazali ko sepela wana ezali femme albinos azali première couturière vraiment awana RDC ezali femme albinos yango alati saki vraiment ba mama nyonso to ba balaki ba bilamba wana etongami na kati ya atelier Fondation Pauline Albinos ndenge omoni ba papa balati wana ezali vraiment bokilo na biso bomoni mama na biso moko femme albinos a Bobette mobile na ye azali nde Ignace azali koka azali infirme mobile oyo atambola kate mais
nzambe apesa intelligence na mutu ya mobali oyo papa Ignace azali kotonga makasi pona mibali yende mutu atongi pona bana mibali pona kotalisa penza ke eloko oyo esalamaki na kati ya social kaka na kati na bomoko ya biso moko en tout cas lisungi moko eutaki te en dehors vraiment ya biso moko bato social na biso moko ba partenaire eloko mosusu eutaki te ni na ministère moko ya likoloni ya CT tala ndenge makambo esalamaki na kokozala penza polele liboso na yo akwa ona kokobombela yo balobi babombelaka penza mai mutakala te nde balobaka na kokobombela yo likambo te parce que yo ndengo za wana oza munganga na biso nde toza babeli il faut toyebisa o vérité po yo yeba ndenge nini penza oyo kolukela biso penza lobiko. En tout cas, merci, c'est bien répondu. Mais maman, pour te comme déjà dans cette émission, pour la bande de copie balingi koya kosunga fondation Pauline Albinos parce que tout le monde bosa vraiment na ba idée bien pour la bande de konyos parce que on a biso eza la bande de konabiso ya gouvernement eza la partout dans le monde entier parce que on a biso bande de ko bazana Congo eza o bazape libanda mboka balingi ba soutenir fondation Pauline Albinos ba ozo ndenge nini. Pour la bandeko oyo bazana posa ya bosungami na fondation Pauline Albinos en tout cas ceux qui bokomi epa ya mama Betty naza sir vraiment que bokomi la fondation ba o bazali banda ya bamboka ceux qui bokutani penza na fondation Alma nazali vraiment na elikete ke bokomi en tout cas adresse eza nango pelele boyebi bien mama Betty mosani ni azali kosala boyebi mission nini yazali koluka kati na biso boyebi penza solution na ye vraiment ezali nini pona vraiment biso ba to ya social ngai naza na kolikete soki na pesio numéro na ngai ya téléphone lelo comment na pas cité po oya kotikela nga chemise ou bien pantalon bien elamba parce que toza na bana âge nyonso tozo luka kaka ya sikate ata ya ndaku na yo muto so sisi ko bota otika na bilamba bana ndaku mema. Mais comme il c'était que notre vraiment maman ambassadrice des Albinos de la RDC place nini wapi te yo bunda kaka o koma kaka esika mama Betty avandi azali ko sala musala nyos zala na kolikete ke ekokoma na destination esika ozana pose ya eteke ekokoma. En tout cas, maman a lobby très bien. Si on a besoin, il y a Sunga Fondation Pauline Albinos, beaucoup de carananga maman Betty Masengu et surtout numéro n'angez à la kaka affiché na ba télévision na bino, so bo bengi bo rozwangai et puis biloko nyonso o bo tinda pour la fondation Pauline Albinos et Kokoma ou soit beaucoup de carana fondation Alma oyo et kamba makana PDG na biso le PDG Ali Maimona ou soit bobengi na numéro ya cordon na biso ya fondation Alma papa Firi mwana kiaku na 00243 81 61 45 681. Je reprends pour la meilleure audition 00243 81 61 45 681. Dans ce bobengi fondation Almeza on a pe pona ko sunga bino na ba problème nyonso bozana yango. En tout cas fondation Almeza wana eko mettre bino main forte ou bien eko aider bino na ba difficulté bozo kuta nango et maman to comme déjà na suka émission merci na dengo répondre à l'invitation na biso pour se séparer un dernier message na bande konyo so balandi biso message clé nini o batu bakoy ko retenir na passage na on émission à lelo surtout pour na bande ko ba négligeaka bandundu o mona oboti ndundu na même na kati hôpital nga na yebi ndeko moko abota ndundu asundola na hôpital akima opona ni na boti ndundu na yebi te maman yo zo défendre bandundu okokolo banini na bande konyo so bazolanda biso na bande konyo so bazai kolanda biso boyoki na biangami ambassadrice ezali mutu na kimia ki ambassadrice wana ezanga mutu na lamika na tongo boyena mi bengi mama ambassadrice te ezali nde l'État nde mutu achengai ambassadrice yo oyo tikala nazo benda yo matoyi yo oyo tikala o neglijaka mwana ya ndundu mwasi ya ndundu mobali ya ndundu mutu nyonso tu oyo azali ko souffrir na bokono oyo ya albinisme nazali ko yebiso bosolo keba parce que l'État a komi na sima ya likambo oyo
gouvernement congolais atie mobeko ya sika to ne balobi eteke loi ya sika na tina ya discrimination na mboka na biso tolingi bomoko na mboka na biso tolingi kimia na mboka na biso tolingi peza bokabwanite bomoko nde esika penza elonge pesa makapena eyano na koyebiso boy yo mama oyo oboti mwana ya ndundu lelo kotikala na ba condition ya makambo akala te ya bokoko ya koloba ke mwana ya ndundu akokite na kolia nguba bakalinga Thomson bakalinga o bokoko lamba na makale esotaka te ezali lukuta tolunga na kati ya bakotima ezali lukuta parce que ezalaki ebebisilaki penza bana na biso penza avenir makasi parce que mobali lelo akomituna na kendo bala mwasi ya ndundu bongo ngande koyeba ndeni ke makalo esotaka seke akolamba te possibilité toza nango te il faut akalinga Thomson possibilité ya moke ezali siko mwasi mwaya akalinga Thomson ezali te siko babanda kolia nini makayabo ya kotuma na moto en tout cas bolongo la penza makambwana na kati ya mitu na bino mwana ya ndundu aza lokola mwana nyonso ya suka ongana koki ko profiter na émission no mama Betty ezali nde na kobelela penza na likambo ya ministère ya santé mama esalaka nga pasi komona moto aliboma na hôpital koka na hôpital kasi ndundu aza na esika solution te mama soki ndundu ake na kati hôpital akozonga kaka ebembe mpona kokunda ye mutu ya koyamba ye ezali te bandeko bondundu ezali vraiment likambo ya soni te ezali nde bokono mutu abotami nango mpe azali konyokama nango l'albinisme ezali maladi mabe oyo ezali koboma penza bandundu mama Betty okotala penza na mokili tozwa indépendance na 1960 ti lelo okomona ndundu ya 1960 bazali te soki bango bazali bakoleka penza na 10 te mama kasi tozwa indépendance etumba eza lisusu te bandundu wana bakei wapi babotama te mama ezali nde likambo ya maladi albinisme bosunga biso makasi na kasi penza na émission na bino eloko biso tozali kosenga na bino soki omoni moto azobota ndundu azobwaka eza pona l'albinisme nanu bazweli yango solution te azomituna mwana ya boye naza na possibilité te na kobokola ye ndenge nini en tout cas gouvernement etele biso likambo oyo bozwi solution ya moto ya ACS mondo ya SS lelo azokola azobala azobota bowuti kozwela biso penza solution ya malaria bokondo oyo ye kaka kokutana kaka na moto na mbotama na ye mais l'albinisme ezali bokono oyo muntu abimi nango na mokili awuti nango wuta na libumu basi bazali kokufa na nzela kobota lelo soko tayi na kati ya Congo ebele ya ba femme porteuse albinisme ezali kaka ba jeune nde yango tokosenga penza ke na nzela na bino mama bosalisa biso na likambo oyo po muntu a négligé ndundu te il faut penza ministre ya santé département ya santé ezwa nano vraiment likanisi ya koluka solution ya ndundu maladi ya mbala kuto eza na kisi mais maladi nini ekokozanga penza kozwa penza solution penza na kati ya mokili toza ba minganga mayele toza na ba hôpital ebele lelo toza na ba hôpital ya bamboka mipaye tondi na kati ya mboka na biso eloko ngai na kosenga antake ambassadrice vraiment kimia na ngai ekozana na kati ya ndundu pe kimia ekozana na muntu aboti ndundu soki akomona penza ke note eza maladi basalisaka yango pe balongaka yango nde eloko ngai penza en tout cas nasukisi maloba na nga na esika wana bosenga na nga naza na posa ya kokoba na mosala oyo ti suka kasi santé publique eya pe epai na nga eya pe koluka pe ndenge balukelaka baninga babeki ndenge balukelaka baninga libaya ya kotanga chiffre ndenge balukaka penza linete ya baninga komona na mosika baya pe epai na nga baya kolukela pe ndundu likambo ya loposo na ye likambo ya nzoto na ye parce que albinisme eza na makambo mine oyo ezali konyokola ndundu na kati ya albinisme mama Betty eloko ya liboso oyo ezali koboma ndundu soki tokomi na ntango ya moi ndundu azali kokufa mingi maladi oyo soki moi etomboki ndundu akomaka trouble eloko ya liboso ya mibale aza aveugle te mais miso ekangamaka yango moko
ya misato ayoka kalisusu biete ya mine okomona kozika loposo ya suka soki loposo yeziki soki atoki ebimi bambuma lokola moto ya nzambe soki bambuma wana epasuki ekobota bamai ya salite ezopesa solo bakomi koloba ndundu alombaka solo soki bamai oyo soki bapota oyo ekawukaka pe noki te soki ewumeli esalaka mafina na nsima mafina nde okoyokaka ndundu akufi cancer me ngai naza munganga te nabanzi vraiment ke na kati ya OMS na kati ya PMS nde bato bako kovanda penza na kati ya susi ya likambo oyo tala tozokunda bana tozokunda bandeko ya mibali tozokunda bandeko ya basi ndundu okobota ye akokende kelasi me okomona na biro na musala te eza te pona ke toboyaka bandundu na biro na musala lukuta mama parce que ba o batangi bakufi bazate bakufi na albinisme nde yango ozomona bango penza na biro bazali te toza 7% sur 100 toza 7 mais 7% oyo il faut tomona ba député ya bandundu il faut tomona ba directeur ya bandundu il faut tomona ba professeur ya bandundu il faut tomona ba femme sage na ba hôpital ya kobotisa ya bandundu mais bazali te parce que nyonso to basili kokufa na bokono oyo nde eloko ngai na kobondela na nzela ya papa Ali na nzela ya ba o nyonso to bakoninga peza ba soutenir vraiment biso na kati ya mosala oyo balukele biso na likambo ya santé pona ndundu. Tout ça, en tout cas, c'est très important, hein, maman. Pour maman Lobi et le Komoko, c'est très important. Hein, donc, côté à santé, à Bandundu, tout le monde a rappelé Bandundu, ba komi pe mikolondu, tout le monde a komi ba koko, perso simba pe nzete, hein, azo tambola. Donc, eza le Komoko fo santé na bango, eza la vraiment très contrôlé. Hein, donc, maman bongo ba kisuano ba pesa kana Bandundu. Na ebité et ça carré lo ra fo basali la bango de hôpital pour que ba kena ko so ba kisi pour être traité bango lo poso na ebité c'est comment mama Betty likambo eza likambo ya moto ayekola kilasi ya kimunganga ngai pona ngai na koyi kozongisa lo réponse oyo me nazali munganga te me na kopesa réponse na expérience onga na sai na kati ya mutundundu mama ezali kaka penza ke babanda na l'hôpital te ngai na kosenga eloko ya liboso bakoka kosala nanu recensement na ba fiche na basage na ba hôpital na ba maternité bisika nyonso to o mwana botamaka bakabola nanu pona koyeba nanu penza ke ndundu azali ko botama na mukolo moko bato boni ya mibale mama na ngai na mekaki ngai mutu na tangi kelasi te na mekaki koya na produit na bazi omonaki ba mama ba mama bazalaki soin potate solote ndenge balobaka pona ndundu te na yaki na produit moko anti-solaire ya société Dali parce que na yebi ete na kati ya société Dali ezali produit oyo basalaka sans hydroquinone na yaki pona ke na meka penza na bande kwa bandundu na mona ki pe rendre pe poso malamu c'est que eloko tokoki penza ko senga penza na minute oyo eloko ngai na koki na ko senga na bosolo nazali ko senga na bino nyonso to o bayokoli boyokola penza médecine boya na kati ya fondation Pauline Albinos boya ko analyser bande kwa bandundu na kati ya fondation boya tango boko analyser bango boko yeba ke boko bandela wapi botindela biso pomade to comprimé sima nango nde boko yeba sikoyo ko ajouter ba pharmacie na ba hôpital sima nango nde boko yeba penza ke no to tongele bango pe hôpital et kozala uniquement kaka pona ndundu te mais et kozala basé sur la maladie l'albinisme parce que ndundu mama maladie albinisme mama Betty ezaka na ndundu te parce que ndundu azo utana mutu mwindu te c'est que na kati na biso pe batu mwindu ndenge to vandi boy tozo souffrir pe na maladie yango tozo yeba te okokende kaka boye malaria nde mona likambo okofi akofi malaria mais comment na boti ndundu c'est que na kati na makila na nga nazali ko souffrir pe na l'albinisme bakoka penza na kosunga biso na likambo oyo surtout biso ba mama tozo kufa mingi na nzela ya kobota quelque part ngana komi tu na mama Betty eza albinisme te parce que ngana na mwana ndundu alikisa 31 na te ndundu azo kufa vraiment soki tokomi na 31 na ale nzela ya liwa yebandi mais soki otali pe bato bazo bota bandundu baza ba jeune na minute soko pe bato bazo kufela pe na kobota baza ba jeune que c'est pourquoi na zongeli kaka eteke batala likambo oyo
solution nini bakoki na kozwa na mboka na biso na tina personne souffrant avec l'albinisme. Merci beaucoup, maman. Nous sommes déjà à la fin. Je crois que le message est passé et le message bien capté dans le gouvernement mboka na biso na bato mbongo bino ba obolinga kosunga batu en tout cas bosunga likambu oyo esila nanu bokota na makambo ya bandundu kozala bien et ça soute mutaboti ndundu azobanga akia bwaki po aomona te ako traiter maladie onde mama Pauline alobi maladie ya albinisme ako traiter ndenge nini mais soki hôpital moko esalami au monde que ozala une chose vraiment meilleure et ozala bien makasi solution ko monana pour que bandundu pe ba ume na mokili bazala na hôpital ba ba kenda kozwa traitement en tout cas et ozala loko moko vraiment ya bien makasi. Voilà maman, quelques salutations parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission et puis tout ça déjà na moya festivité na éviter peut-être ozana ba meilleur vœu à ko souhaiter na banane meilleur vœu nangai na ko profiter vraiment na ko souhaiter papa Ali Maimon na zali na esengwete ke na kati ya nzele ya makambo oyo okomona ngai mama oyo tutitolo na kosungamana na ye na musala o nazai konyokoma nango bambula na bambula ozali première papa yako ya kokota na kati ya nzela o na kosungamana ngai en tout cas papa 2018 oyo tika nzambe abakisa ya ebele en tout cas na kati ya misala na yo tika eteke vraiment mwinda na nkolo etambola na yo na kolingete vraiment que non kino titango penza tokokuta na mboka Congo tokomona na tokopesa na bote na kosepela mingi na tombelo penza 2018 ya monene pona yo na ba o batikali bosala zuwa te ke non ndenge nini na ke kopesa kana papa Ali c'est normal ata yo moko oboti penza mwana na yo ya bokono bato bazoboya komemisa yo ye po aza na bokono mais omoni mutu mususu abimi penza libite ngalingi na memisa yo même Christ a reconnaître ki Pierre ata na seconde muki amemisa ki ekulusu que c'est pourquoi na kolba pesa que na boyi binote na lingi bino pe mingi surtout congolais lokolanga ozala na mabele nini na bi 2018 ezala mboka na biso penza ezala mbula na biso penza ya bongengi tongenga en tout cas ndundu ya mboka na biso na 2018 en tout cas balule na bamboka mususu tozala ba exemplaire kolo na ngai apambola bino en tout cas na souhaité pe ba mbule lamu na mama Betty en tout cas au marqué ngai otikali na kombo na monoko mwana bosa na ezate ndenge pesa to vandi bona sepeli makasi na kolinga peti fin décembre lisusu to vanda posuka mbula nyoso nde basala ka makambo c'est que mbulo ba bénédiction pambola mana yo mama amen moi si oza elenge me tombwama directeur à ça n'ezouate parce que en tout cas il y a zana likambote likamune ezande bureau likamune ezande bureau il y a tala kaka dossier après ça ba rapport na ye nkolo ko liseye misu azala avec le parce que tozana bosenga na ye en tout cas na pesi merci vraiment na libota nyonso ya fondation Pauline Albinos nkolo batela biso. Amen, maman. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir. Ya Rosala ensemble, na maman Pauline Moussaou, donc maman ambassadrice, il y a ma femme albinos, il y a RDC. Donc, je pense bien émission c'est Pelisibino, ba onyo so bolandi biso, donc tozawana nzamba ko batela toujours biso parce que Fondation Alma et pensa ko soutenir Fondation Pauline Albinos Tobandola toujours ba activité oignon se bandoleka ya Fondation Pauline Albinos pona ko sunga bande ko na biso bandundu donc bazala vraiment considéré monde entier. Voilà, donc na prochaine émission on a vraiment émission spéciale le lenge nini to kit ensemble na maman ko laksabino comment Fondation Pauline Albinos et Tambolaka. Voilà, merci beaucoup déjà à Papa Dave Moubama, merci beaucoup pour les images, Jean Bilongo, Papa na Jean Smine, merci et salutations à Papa Fir et Moana Kiakou, notre cordon de la Fondation Alma, ainsi que Madame Nicole, équipe Mobimba Costo, parce que tout travaillera bon boto, tout travaillera motema pembe, bolingo, ensemble équipe il y a Fondation Alma, Sœur Merveille Mapangila, Sœur Céleste Mapangila, frère Christian Baya, frère Patrick Mouyamba, en tout cas Fondation Mobimba Alma,
toujours Moussala et Kende de l'avant. Et merci déjà, salutations à notre maman RM Rash Moana, maman Moutema Malamou, donc salutations déjà à vous. Et salutations aussi à notre pasteur, le pasteur Olivier Temeteme de l'église Rehoboth. Merci Nabande Kubolanda Rabiso, Libanda Yamboka, pour émission Oerolanda Mapé, Libanda Yamboka, John Loubi à l'exceptionnel, na Dallas, champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava Igwe na Kenya, la joie Amado Pichuna depuis France, salutations à vous. Et ma belle Esther Mumbanda depuis Colorado, je pense également à toi. Et salutations à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, ainsi qu'à toute ma famille. Je vous aime énormément. Merci beaucoup déjà à notre PDG, le PDG Ali Maïmona, Oyandi Maranae Kosunga Batu, en tout cas PDG Oumela et Zala Zala. Donc merci beaucoup déjà à vous. Meilleur vœu babon année Nabino Nyonso. Et merci beaucoup chers fans de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci, bye. Mbongwe Bele, Ali Maïmona, homme social, Ali Maïmona, Mwana Nzambe, Ali Maïmona, homme social, Mabolo Mavoka, John Mabaya, Mama. Homme social, Ali Maïmona, Mwana Nzambe, Ali Maïmona, homme social, Mabolo Mavoka.